Merci na bande konyoso ba Congolais, bande kona ba Congolais, vrai patriote na bino yo Joseph Mokobenso mia ba Mongo na KNB News na likanisi mona mboka honorable Jimmy Mukendi Chimanga. Oya salanga na bino tozala toza équipe complet na tamboli bien ba mes frères, mes sœurs na tamboli penza boli bisangai pona kozola bino ba info par rapport ba info à mercredi botuninga ba question belé na décortiquer malembe to discuter bino ba Congolais. Parce que tolobaki boko so ba information sûre na yoka kinde kona boketu zero kuna na poto a réagir mais azoleksango na télévision te na YouTube na été boketu alobaki pona réponse ya mona pona famille mais na occupé ngote il fallait les kapenza na ninga ba patriote azano konanga nazo devoir ba respect mais buso bandele ka mingite même ekulutu lisanga bonga ngazo zela matanga moko na yolo mena koyate pona bisege ase aloni mabe soka zali na malamu tonga tamo malamu ya sayo lisanga za grand frère nanga lelo ba Congolais bo benginga partout na badara côté komanda Gilles Azali nanga na session na komanda role bolobi leki olobi malamu zongi tozo zela na koya wana Congo za biso nyonso parce que toza na Congo état de droit Félix Tshilombo Antoine incarné à papa na yoki botuninga ba question bo komelinga ba suggestion na bino na lobaki na chaîne ya KNB News ndebo kozwa na KNB News ba sangwa solo mama Popine Mumba okomelinga ina bana ya ceinture verte bolobi tozonga na masolo ya biloko ya este kuna na kolobangwa na solo bela nyoso bokomelinga meme o bomoni ba français baza kolobela ndeko Joseph Kabila oyo azalaka oyo ndeko Antoine Tshilombo akitanaki na ye na kiti bonga présidence bomoni ba français basolo ba bobenginga bokomelinga na ko présenter mingi ba idée ya motute ponga pe na lana ba information bomoni bino moko bomoni ndeko Joseph Kabila Shina Rambo bino mo pesa komo Shina Rambo alobi asa candidat FCC na 2023 ngape na opexete na za senite et puis liberté moto batia na kakate mais bolobi baza ko lekisango na ba français ba chaîne ba français ndenge ni na sala ba transaction ya banqueur na compte na bande konae nga na zabi na domaine à droite eza information bo pesi pona lekisa nga na mopanzisango na sepeli lokola ba Congolais boza webele bokomelinga makambo yango bobenga bolobi conscience na bino moko ezoloba nini nga na sana nga journaliste et investigation et puis mopanzisango bana kini na magazine à Lingala KNB News na lobby boy botuninga Joseph Kabila zonga son na pouvoir na boy ba débat ya ba nationalité double nationalité na lobaki ya bien na za po na tendance te na za église au milieu du village na lingite boko serenga boko nsenga bolobi po na fachi na bino boko boma bato boko boma bana ningai ngana mopanzisango bolobi soki ezaki Joseph Kabila owe la pouvoir na fachi beto boko boma bato wana etali bino o boko sala ba désordre ba dégâts na Kinshasa ngana boite mais tolingi pouvoir ya alternance ile kagele kana ndenge ya kimia ngana lobaki na ba Congolais fachi 2025 na landaki vient nga ya Sénat alobi candidat na biso pezaka Félix Tshilombo oui tolo bango na ndenge ya aname conscience vient nga bati lukwe baza vie tovana na veni basokwa seboleki flamboya na eba ekala nga za na veni basokwa 13 aza kukamba Sénat esika bolambi anzunga mbeko ezali yepe alobi eloko na lobaki candidat na biso za Félix Tshilombo Tshisekedi béton incarné à papa ba Congolais na loba boy bokomelinga makambo ya ba transaction ya banque ya ba banqueur na kota lisolo na soki na maîtriser dossier wana bokomelinga na bakomba ba mama bandeko ya molongoli ya oya longwaki na ebonga ya Congo démocratique wa kabana ki na ebonga na Félix Tshilombo béton bobimiselinga makambo ebela basenga musuno ki oloba te ba okanga ba obomanga bana na ba otika minzemba ba osanga papa ba otika ba ofele bolimbisa na terme za minzemba mais loko na zolo bana biso ba Congolais ezali bo tirer conscience au moins ndoki oyo bozana na lobi na Bible te ndoki bovanda na ye so osambela obanga yo na anjo bala kibino ye tozaki na ndeko na Joseph Kabila ngakutu na salama misala ebele pa na ye tango wana Jean-Claude Benda zaki na mbandaka mais tomonaki makambo ebele alolenge ebele yepe alobaka bolamu na ye alobaka soka zali na 15 personnes akitaiti na 5 yo ba okamba na ye mboka
mboka elingaki pezwa changement mais tomoni ke azana ba voir rebelle koleka même bomengo o ba Congolais ba ki ko bénéficier ponanga azana biloko nyonso ya malamu ka ya yeme biso ba Congolais toza pauvre donc pays riche mais moi quelques bâtonnets baso gagner bande ko na ba Congolais to tirer leçon ngana lobi fachi 2025 nalanda ki ba débat na ba radio moko na butu bazo lobela pona Denis Kadima faux débat mutu basi ba enteriner ye asi asali remise na corner nanga pourquoi tolingi to enteriner ye Denis Kadima expérimenté azana ba sagesse belé azana ba prix belé Denis Kadima coup de chapeau o azalaka na Tshisekedi bongo mwana azokamba ya nani to ça va faux débat pourquoi na lobaka na bato malumalu munongo autaka babomi bato na mose kataliko babomaka na este avana na CTV bakosi abakiaza candidat ya nani ya katoliki te aleka wa gouverneur pe son âme barkage na barange ba jije sika azali naza contre ete avandaki na mofleri tozana nango emulunda malumalu azwelanga leki na pe son âme Fabrice akufa en charge ti azwaki diplôme leki adondo na mofleri naza na ba souvenir na ndeko na ya mosi ya maser tozali na 4 mairie na garage de la mission naza contre bango te autaka na église catholique confession religieuse catholique tozwingo emulunda wa excéda kutu ya ba voix o ezalaka kutu na ba électorat ngote o babenga débordement kutu ya kosakana te bolimisaka na Jacques Nzoli grand frère na Likonga na yebi te so ba électorat ndingo ne koleka liso na Congo tozwaki Corneille Nangawa auti na société civile ezaka bango tu bautaka na ba société civile ya Denis Kadima ekomi lokola likama na nzela Yesu ndenge nini mutu pe basi ba enteriner ye ordonnance présidentielle salami non ba Congolais tozo rêver basaki remise reprise tozo zelande ba résultat Denis Kadima expérimenté nazo loba na bino bo s'abonner na vidéo oyo eloko na eli bino alelo ezali bo Denis Kadima aza déjà entériné on sa musane na bureau na lekele na bureau wana na descente moko po to so makambo seni bomoni comportement président Félix ezali tendenge biso tozali ko s'imposer azali libéral ndeboka catholique libéral esenga na catholique romaine babima na ndenge na bango bande ko nanga biso ba Congolais to tourner page te na lobaka ba Congolais to lingana pour to arriver na ba piste abuso bate tozo ba philosophie ba Mao Tse-tung tozo ba philosophie président Denis Sassou Nguesso papa na ngai nazo pese ba fleur rebelle azana Brazzaville le fait qu'il y a un intérêt à Brazzaville bon moni ba kuele ka na Brazzaville quoi biso na Afrique ya baza ko inoptiser biso ba comportement na ba caractère tozana na ngote poto inan na tuna ginde ko Fayulu le grand frère na Martin Fayulu que ça soit camerounais assez abakoli awa 2 ans ayebi to yeba na balisanga bonga ba aventurier lisanga zaki ministre après ce qui a parlement bande ko na bota ba aventure lisanga sa ila biso nini sayo lisanga na vene avant na lemba bino mo bota la na lemba botu na salongo c'était un aventurier azo distraire bato na bi sayo lisanga grand frère nanga ya mongo eloko nazo sika na ba Congolais nde bolobi na lobela makambo na lobanda mondambo makambo na toucher est essentiel na cadre yango de honorable Serge Kitita senga na cadre ezali biso ba Congolais to lingana to sungana musale kende liboso un libanais azui lieutenant asimbisi ba chasser ya mapa bauti na zando akiotika na ndako un lieutenant officier ya premier grade bolimbisanga de 2 ba libanais ba korenya wana ville capitale batikali na ville na Gombe bazo renye na ba pakistanais na banini bakolo ba Gombe bave na biso ba bombito bazongi na ba ipeni bazo lala kuna bakolo bisika te bazo renye boyebi ba montela biso za ba information bazala ba machine ya sécurité biloko to za ba bureau na bino za détecter ndenge nini wana élément liboso na zo bino ya sécurité ya mibale na lina loba na ba Congolais bobenga pona makambo zo le ka tracasserie na ville capitale à Kinshasa bakonzi ya la police boyoka soni bozo sambwa ba image na bino lelo na bombi yango un colonel bazo pesa mbote ali soki likasu soki lukasu soki nini un major atelemi na kitambo pona kokanga kolongola plaque ya mutuka neti lelo na komi na chaîne na retard eza soni un colonel azobina ya la police ya pesseur azui na mosi baobina bite bazo filmer botala na boulevard awa na ngamba photo gi un major na colonel bazobina na mosi ba image na olakisa ngwao mutu aliboso bobo matezanga
mais bashebe bakufa menga po bozo nga na za elima ya mai loko Argentiningo bilelima mabele pozo ngai il faut oyo kapasi pe barkanje ba ojigeyo na pompage tracasserie leki makasi nazo pona mukomona kitsa caméra na biso ka MB News pompage bazo senga komi loko la pays sans loi côté wana nyoso ba policier bazo teka bombe leo na ke matanga na mbudi ya mona moko ya bambuza Dismas Magwenga zalaki na matanga wana na prestige mbudi na famille de fait général na biso oyo abunda po na mboka oyo papa na biso mbuza mabe koko na moko ameli bombe ti akufi na bombe bakundi ye lelo botala ba image ya ndenge wana bazoteka bombe ti lelo mena lobi to komi opi tozo kende wapi ba Maghreb bazoso ba pesi loi ni feza la exécution ba police baoteka bombe baoteka bangi omona police ba bien na quartier azomela bangi libanda ezo sala bino ba policier sonité vidéo comme la bino nyoso tozo a conscience attaque au chef de l'état ta makabna bino te premier ministre Sama Lukonde yokanga be toza ba inongonga na yo nazane sengote na pesa ba fleur à tout le temps uta ko inaugurer biloko ya régie des zones à koloba na makambo OVD eza osala pe convoquer gouvernement na yo na ba institution nazo toucher ba secteur wana ya la police ministère intérieur ba policier ba komisi paye lokola paye moko a jungle ba policier bazali sur na valeur te un officier policier comment major ozana sous-siat à la police un major oza commissaire principal il faut avoir ba institution ya malamu à la police toyoka soni na pesi Mobutu raison alobaki après moi ça sera la déluge na pesi musée Laurent Désiré Kabila paix à son âme otoki ko copier na Betien Sekedi bato toki lelo ko sala ba incarner na bango wana musa kutana yena Betien Sekedi basola makamamboka bayoka na pona mboka emema bango na liwa pe ya bato wana ezo esika bazana mabele bakoko emela bango bavana atolo Abraham lelo to weleli mbongo ya mboka oyo mbongo pe silaka te mokili nde tokutango nde tokotika yango na osala na bakonza la police boka soni il y a un général à la police na bona tanga yo parce que na to saka mingi rédiquer ba policier na ya ville à Kinshasa mukolo osali ordre na kitambo pona parking wana mama moko ka olongwe j'étais là na vidéo na yo na bona tanga pona respecta ka mingi sepe na otang na tangi nanga parce que so kanga to osamba na mibeko et puis to osamba na niveau international et puis na bisaba salité oyo osenga ki bakanga na niveau international opesi ordre na raya kitambo bobeti mama moko coup de pied akwe wana na raya kitambo j'étais là moi-même tango opesi ordre kitambo c'est 2 jours passés na bona pesa na date boza ko beta bato bateka ba ma chasser bobeta bango double pas bokanga bango ba société wana ne komisi bino ba milliardaire ba libanais na bazo imprimer ba chasser na 9e mairie mon général toka na soni boka soni boza na ba valeur ba côté bino ba général sur quoi nazolo ba bien ba musu bazoki ba persi nazolo ba bien vidéo tekama nazolo ba bien so ba bomanga poza ba persi ko comme ba général ko respecter ta élévation nzambete toute autorité vient de Dieu attends vous avez persi so nzamba élevé soit peu niveau na comme élevé boka soni lelo na lekinga moko na comme na émission na retard na kitambo bakangi mutu amutuka moko na loba na bango bazwi mundu ki batenga bona kitambo magasin na isika opesa ki ba ordre boza na sonité bo rédiquer conscience ba police na bino tozo ex phase bazong na la police parce que garde civile na gendarme ezalaki bongo te tracasserie leki na kitambo na kamunganga partout na pompage wana kutukoloba te za lokola basoda otaki na Angola bayeko baujana bauti na Angola to 8e bataille zaki edolonga na manya ba ko rédiquer population non toza na état de droit président Félix na senga na yo bazolonela mabe na élection zoya nga naza na nga journaliste naza église au milieu du village na lingyo parce que tolobaki mona mboka azwa pouvoir nazoloba te pona contre mutu moko mutu oki kozwa mbongo ne talinga te mais à respecter population à respecter peuple tolobaka peuple souverain na bamboka musuno ba Somalie bazwa pouvoir ndenge wana partia bayoki passe elekiti babile loto kende kokufa na mona ba vidéo na ba Chine na ba vidéo ba Vietnamien botala ba vidéo na kosela bino ba image yao eza soni population souffrir nazo informé déjà ba service sur l'état que lundi mituki kozala te grève kozala na informé parce que ba kolomi to ka ba benga ba bisinga nazo na ba prévoir
et puis ba Kadhafi basi bayokani na ba biloko ba station wana na bango ke essentiel mat carburant mata lundi transport ekozala passe lelo eza samedi na zolo bango na émission eza en direct bokolanda basi bayokani ke basuye gouvernement pouvoir à Félix Tshilombo Beton na lobi na bino ke bino bato bo rendre président Félix akoma effacer na Kinshasa bokoka te. Président Félix n'a pas renon na zongi oza président peuple congolais atiaki confiance mingi akoki ko retirer en haute parce que oza makila ya mboka mais bo sala nano ne fiske réunion moko a conseil de sécurité bien conseil des ministres bolobe ba point population souffrir amemi ngambo nini ngambo amemi po balobaki mona mboka aka so pouvoir nde bakomi kolatisa bango libabe ya yo président Félix bayoka te nazolo banazanya masolote naza parfait de bonne odeur président Félix naza mage na yo zwa likambo sérieux nazongi na likambo ya este balobi président Kagame atongi banda kote za proposition eza récupération politique à proposer. Il n'y a pas un péché entre biso na Rwanda mais c'est comme péché pourquoi parce que Rwanda a commis ko sala biso bakanaï au niveau de diplomatie à président Félix au sala ngote eza le quoi boza ko exciter comme azana Union africaine à sala baku eza la lobby na charge na tanga zo diriger Union africaine. Je vous rassure que vous avez des mandats les sous et Union africaine parce que azana diplomatie malam azana aza sanguinaire te aza président aza mais sale te aza mais propre boza ko exciter na douleur mais biso peuple toza souverain toza na droit à ko réciproquer droit wana ezali proposition Rwanda senga ki na président Kagame ke asa la jumelage na e atonga bandako na RDC bon biso na toza na désordre ndingi wana azana mabena biso neni to ndima et puis deuxième élément zabo ata tongi bandako ngo na e oya atongi na mabela muninga tongi ne muninga ti et aux appels na contrat et appels na durée mais na lobby te que contrat wana bo partager vidéo lelo makasi a signé na no ba accord te na ki bozo finga président Félix a signé ba accord en za ba proposition ele kaka eza lokola mutu moko za na Brésil ne za projet Bukanga Alonso o ba quitter Matata Ponyo ba quitter na niveau à cour constitutionnel mais na tribunal no ba quitter était nazo informer bino avant na niveau ya parquet ou bien tribunal ba quitter na oteza mibeko ba kolandela so azana culpabilité on a toujours condamné ou bien jugé na lingina lobake président Félix a signé biloko wana te za ba proposition na monde boti na ba vidéo na ba réseaux sociaux a signé na ba accord président Félix azali prêt à population à informer Top Congo bo diffuser biloko bien a signé na ba accord wana te za ba proposition naza ko informer naza marge direct ya chef de l'état na ndenge nanga na lobite na présidence de la république na lobi na ndenge na tant que fils majeur à pays oyo président Félix a ko sala erreur ndenge wana te nazo beta seta o sala pe yango te eza bolibo inoptiser gouverner ni ba peuple biloko na bino ba ina gouvernement ya président Félix ou bien Sama Lukonde ndeko Sama Lukonde oza inongo na loba biso to ba 44 ans d'âge olobaki gouvernement ba wario mais bêtise eleki mingi osali projet ya Kinelenda lelo ovede azo sala ba tapage partout na ba bêtise ako timolaka ba nzela mabulu bango balina ba chinois bokene na nzela Mondo Vision botala niveau ba timoli bation a régie des ongo botina ma ese pasuka ezo sambwa baja pe a régie des ongo miyibi bakena ba ko zombo ko percer na maboko olie so ba Constantin ke tio moko toboki basala PPV na nini ya OVD parce que baoki ko na ba commission ba ministère wana OVD atobolaki ba tio bo basali ba tio ma yango botina peuple ngo yokoma ndenge ni ba tio no se koma ko pasola na OVD atimbola kabite ka libulu et régie des autres timbolaki na créé na dévier non na lobaki na OVD ya RDC bokende botala ndenge botimbolaki na pompage ko déboucher banzela bande konanga ya OVD boka soni directeur programme OVD yoka soni na solo banayo ezo engagé na soli to samba okozala cloué na justice congolaise na solo ba bien na ba détournement bosala soko fundinga na kolonga devant population ya Congo pe okozala juger bokende na Mondo Vision ba déboucher songi pompage nzela ya Mimosa botala nzela kondi ya Mimosa esiko basali projet ya Kinelenda banda pompage ti mata botala nzela kondi na babilo bo déboucher ki imondisi wana bo déboucher babilo ko wana salite bokende boka na avenue jeunesse o ezakuna na jeunesse côté ya Don Bosco mabulo ba érosion ezo senga biloko wana pourquoi bo vendre ça bo sala sous deuxième créance population à lembi mboka oyo to kokende wapi bateka biso poto ko mabanani na mboka nini
nazo tuna bino bakonza gouvernement oyo OVD bo changer tête ya OVD wana bato balembi OVD bokende bisika nyonso bazo déboucher nzela qui empêche que bo déboucher na banger wana bozuka biloko yango na bakantonnier kaka lungu wana etimbola nzela etoki ezu eke koboka na bisika ba imondisi bolembisi biso na mboka oyo tokende wapi tokoma basomba biso na Brazzaville basomba biso na bisika mususu ndenge nini po président pe toboye ete mais boso la sa population mabe moko ye la président na sengi monsieur le président Félix mama moko aso komelanga siko aza église yango na ye za na Don Bosco kuna bolimbisa na Chikapa ye aso komelanga na Veni Fidèle église na ezali Gloire de l'Éternel. Maman merci no komelinga parce que lobaki ke tolobe makambo yo mama na biso Maman Marie Moulasi okomelinga Maman Marie Moulasi lobi loba makambo parce que to sanzi mboko tokende Maman Marie Moulasi merci parce que nazo tala ba testo na bino na kolingana passer bino en direct était pour émission za politique mama wana lobi alembi mboka oyo merci prophète Eli na église est toujours image de Gloire de l'Éternel bolobi lobela makambango merci na Noël frère Noël merci ozali moko église wana kasamba soy kasanda merci frère Noël kasanda na tangi testo na yo bolobi lobela makambo po mboko elembisi biso na frère nanga na ni Gile merci ndeko Gile boka bolobi lobela makambango nazoloba me bolobi ko lembate soki bango ba kolemba biso population to lembate merci na sengi na bato nyonso ya Gloire de l'Éternel boza toujours soudé bolobi o soutenir Fatiti na suka merci na lobi ira chomba grand Gérard merci na ndeko bienvenue bokomelinga na moni bino bienvenue na route Lutendele côté chambre froide ya Lutendele ezali na route Lutendele bolobi tozolanda merci ndeko pe ira chomba na prestige ambudi wana merci na moni bino motare wana mputu alobi lobela biso ba motare parce que toyebi te to memanga mbopo to linga président Fachi ngana lobi na bino ba motare ne bokomelinga ndeko mputu ya masi bolobi ya masi soki ya mpasi soki nini boko makabie parce que toza na émission politique bozo komelango za motare obula katina gombo bi tracasser leki na commandement est-ce que ba konzi ba vandi en face ya Mokia ya Gabriel Mokia merci parce que bozo koma biso tozolo bana biso merci parce que tozolo ba me batango bazako bakonzi ça malukonde tala gouvernement na yo za chef du gouvernement wa antiki lo charge wana peuple a commis fatigué na makambo ezoleka na RDC émission lelo naza trop responsable na kolobe makambo etikali sima population linga tambola na nzela bokomona lendi na senga na Fayulu Martin Fayulu ki na benga lelo grand frère na ngate parce que trop de bêtises makamba ko a se soulever na ngwa sala kangote na loba likamwa synergie bomona ki synergie zali et incident ande ko Martin Fayulu ezaki représenter na lisanga bonganga de deux ndeko ensemble pour le changement ya buzoba ya ndeko Moïse Katumbi na FCC bolanda makambo ezoleka na ba réseaux sociaux na ba chaîne mindele nde ba décortiquer ndeko Joseph Kabila alongwaki na kiti ya RDC bino mobo jije nga na zamo pandisango na pesi mbote nanga na général JP Bongbangele ba peuple ba senga ke soki ezali ke batu na rapé bino ba général ba stratégie ni bosala na armée wana ya Congo po Congo za na kimia na ebite ona population ba senga na JP Jean-Pierre Bongbangele oyo azali voix ya population na pesi na message ya population bobe osala na Chikapa osala na Este ozonga kia ozalaki na musée Laurent Désiré Kabila pourquoi ozomona na te ozolobate batuninga pona Jean-Pierre Bongbangele bobi na États-Unis documentaire za rapona kozwa plan d'action ya idée ya mboka bino bovanda kaka po bafinaka bino wana batuni papa na biso Jean-Pierre Bongbangele bana Congo balobi ozawa pi bazoyoka ote batuninga pona Jean-Pierre Bemba Gombo balobi Jean-Pierre Bemba Gombo sa intervention mais bazolanda ili susute Jean-Pierre Bemba Gombo bana Congo balingi bayoka yo balobi bosunga président Félix Tshilombo zande kona bino makila ba congolais toza na guerre d'esprit mais Congo ko avancer na nini asengi bino lelo guerre d'esprit ngana za mopanzi sango na pesi bato nyonso balandanga ingénieur Ale si mama Sylvie Bongbangele na pesi bino mbote bosimba ba base ya Fachi bana ceinture verte et papa Tony Bosongo e bosimba Fachi beton ngana lobi na ba congolais na badara na lina bando tambo na zongi Kinshasa mutu moko te kino moko te akolemba na sengi na kulutu Chantiningo Bilambaka
Kinelenda ezaya yo cordo ya Kinelenda Gentini Ngobila ville capitale ekomi kolela na tracasserie ba policier na suka na stikele yo charge ya ville capitale wana droit ko interpeller commandement ville opesa bango instruction batambola Gentini Ngobila za mona mboka oyo ba peuple ba sengoloba na sengi na yo peuple atikele yo bere wana parce que osa la philosophie siko malamu peuple asengi ke tracasserie leki na ville capitale to ebitenga na bino Yesu akosunga ke makambo ekoleka na pesi mosi na mama Esther bangwa bochilo mbambote esika zali na bana na nganyoso toza pona Congo bande kona mbu d'ingénieur Serge Kititi papa Kititi to lingana partout na lingana na pesa bino mbote nazo ya monga fula na côté armée du Sali côté champion Mopanga azokamba bana mama honorable Jean Ngbo bana Dismas Magbengu na matete na ozana bino semaine oyo na Saint Alphonse wana côté Malandi esika Dismas Magbengu soane minazali honorable Roger Mwamba honorable Bafala tozo ya wana nzamba sonso botala kinga toujours na réalisation ya image claire ya papa Timothée double pour moi ba incarné Etienne ya papa Etienne Tsekedi wa Mulumba soki bolanda kinga na réalisation na ye na coordination toujours à double pour moi Jimmy Mukendi wa sala asala tozana ye tolobite bo voter botala ba bien na yende bo weba musala na ye atelemi pona kopesa bino oba na Kongo ba luka merci ciao.